ngai ezosalanga passe pe mawami pona biso bane Congo biso ba jeune ya Congo central ezosala biso pasi na ndenge baninga na biso ba jeune bazo se comporter. Le problème c'est quoi? Nazona na ba makelele ba makamozolo ba na réseaux sociaux pour madame c'est pas longo madame c'est pas ako faciliter tricherie. Oh bandeko, d'abord madame Sepp azana na ayaki awa na Congo central pour na réseau ya regroupement familial. Na ndeko moka lobby ki madame Sepp a oumeli non madame Sepp a oumeli te. Na 2006 mutu a organisé ki ba élection na Congo central eza maître Hervé Diakes. Na 2011 eza pasteur Tekasala Mawa. Madame secrétaire exécutif provincial ya Sen Congo central Bernardine Kutonda Bodi ye aiko première ba élection na organisée na Congo central eza en 2018. Ye ayaki na Congo central pour raison familiale. Bandeko inutile bon andeko tchaka makele pona madame Bernardine Kutonda. Madame Bernardine Kutonda ye azawana te pona ko organiser tricherie. D'abord business to ebi serveur central ya seni ezalaka na niveau ya Kinshasa. Soki oza na posa au mona isika ba pibera ba résultat kende na seni ba kopesa o carte ya accréditation ya seni pour assister na dépouillement na ba élection nyonso. Et puis eloko moko bozo bosana madame Bernardine Kutonda aza une femme qui est mariée. Moi so aza marié selon la loi. Moi so aza marié ba mitaraita. Yo so mona ba mité moi so aza marié. Femme mariée ba mité non. Ti bozo no lobaga bozala boye ba rappel ba loi. Boza la peine ba maîtrise. Mais femme mariée ba mité mais finalement au éviter que eza musala à l'état ko sala a trouvé solution que non en tout cas ngai na niveau ya commission électorale nationale indépendante c'est vrai baza wana pona ko appuyer démocratie ba ko trouver que non ba tinda ailleurs l'état côté non te que oyo abala boye tout ça tayomo ndeko so ba ko tinde ailleurs pour quelle raison maman ba tazo travailler bien hein à faciliter tricherie par rapport à quoi? Moutou soka zoué na voix et puis beloko mo boye ba ke élection eza na problème ya sei. To yebi moutou mususu ozui ba yo moko ozui ba voix ebele mais ba taille na liste na bio na liste na bino ba coalition na yo bazana ba voix moko ya muke. Carrément okokwaya. Problème élection za problème ya sei. Donc totika madame ya batu ya Sepp madame Sepp ya Seni Congo santé azana problème mon côté azo travailler kitoko et puis azo télémené aza batu quand même et puis moko wana télémi makata aza pe moko influent ya IDPS il faut yebango voilà ndeko wana za influent IDPS nazo conseiller boye préparer base na yo po bobimisa ba député belé bon élu chef de l'État pour le deuxième mandat. Au lieu de salaga ba mouema pour madame Sepp. Nazo gape ndeko ni paga ça. To équipé baniba sala marche bientôt là je crois le 25 février marche kozala pour ba senga départ ya madame. Na mo lenga bwendenge. Muto na zanani pour na salisa marche azanani. D'abord azata na base mon côté azata na batu mon côté na matadi o balanda na sim. Et puis biso toza awa biso ko na biso zani. Ndeko nazo ebisa osoko meki kaka to sa charger na yo même nan ndeko na o ya pembe na za na boma zo tshaba makele même yo pe na ko sa charger na yo ko sa charger baza ba congolais baza libre ya ko sala ba démarche na bango ko sa charger par rapport à quoi na lobby bien na ko sa charger na bango tozo zela bango le 25 février ne ba lobby ba koya po ba sala marche contre madame Sepp biso tozo zela bango ngai papize to rona ngezani na matadia de comme dictateur comme imposer batu ba makamo ko obliger batu na makasi so ba moni que présence na ko sala mo handicap ba ko boya ye pe en tant que population papa pour le moment toza un problème wana te a sensibiliser base na ye a mobiliser base na ye pour na ba élection ya décembre 2023 au lieu à l'équisata na ye pour na ba marche zangatine donc na lobby ngana ko sa charger na bino ngai naza awa yo en tant que qui attaque leader d'opinion
attaque l'idée d'opinion parce que madame Sepe Batou aza na problème mon côté azo sa ne musala moko kitoko toyebi bato bazo tinda bango ndeko toyebi bana sima bato baza na sima na bango ndeko oya pembe on azo tia makele na toyebi déjà un ancien directeur moko ya régie financière mutu azo pesa kayeba moyen pour de lobaka ba biloko moko ezanga tina toyebi oui toyebi yango nazo tia bino na pesa bino mise en garde le dende kona bozo tia makele contre madame Sepe Aseni nazo pesa bino mise en garde soki kaka bo bimi na ko sa charger na bino nga za papier zetu na ko sa charger na bino merci.